Mwana mboka ingele liloba nini okopesa parce que nazomona keza pasi match kobetama match ezosila te ezobeta na rotation. Je ne sais pas si ça sert un match de combien de mi-temps ce qui va permettre binote bosala manifestation de Salam. To comme lobi na butu ba ko démonter podium na biso. Bayibi podium na biso bakena yango et puis le long na tongo tomona au moins plus de 20 jeeps na kati ya palais du peuple na libanda ya palais du peuple dans soki 5 balati ba Robocop balati awa na kati ya stade et puis na lingi bozwa nazo bonde la boye na bande kwa majorité bande ko oyo baye ko chabino kaka les soi-disant opposants. Bolukela bango misala yango bazoluka nzale beti bango fort. Bopesa bango misala. Mais qu'il cesse d'engager l'opposition. Boke ko signer pétition, il y a majorité, vous prétendez être de l'opposition. Mais bino boye baka régime ote, boye baka Joseph Kabila te, il connaît bien que le traître trahira toujours. Autant vous avez trahi les idéaux. Baninga na bino bakenda, baza sur les bancs de touche. Parce que y a biso musala otosalaka par diabolisation otozalaka nango tozaka na chance lokola ba musicien te mais na lingi pete que lokola kuna ezala lié ya compétition ya kokende komila kisa soki ndenge nini papa soki ozalaka na succès te luka succès na biloko mususu pas succès na liwa batu namoni lobi Koffi Akiti bino bobosani ke ba musicien basalaka ba comédie na bango lokola bazoswana alors que bayoka na kapona kosala moi succès. Vous croyez que réellement il y avait un problème entre Koffi na Papa Wemba et ça la quitté ça lokuta baba tu bazana passé na bango ba viva place moko tout ça to ebinenge ezali le lobo ya ko bimisa o fali boma e fali aboma nani fali ko boma Koffi a mettre na iti bona nini ko bosa na boy bona nini ko bosa na boy a mettre na iti bosi boyoka fali asale émission fini Koffi bona nini bo mesana ko créer ba polémique na lobi boy pona matanga ya Papa Wemba j'insiste sur deux choses ya liboso côté ya bino population botika bilobela ya ko créer polémique na matanga. Nous devons honorer Papa Wemba na rana ye na âge na ye na oyo asali na domaine la musique. Azaki fierté pour na biso. To respecter ye pas ko kene ko créer ba polémique. Ba saper ba koya na ndenge na bango ya ba saper. Ba musicien ba koya na ndenge na bango ya ba musicien. Biso peuple to koya na ndenge na biso ya peuple. Ba artiste comédien ba koya na ndenge na bango. Mais le que ça soit bino ba saper, que ça soit ba musicien, que ça soit ba comédien, bozo ya kuna pona komeka succès te. On n'a pas besoin de ça. Parce que moko pe succès wana biso tout ozala kanango. Mais era kolela il faut to mikitisaka. Yo kozela batu nyonso basi ba yo wana ozoya pour que baganga ka prêtre. C'est quoi cette histoire là? Ça c'est du côté ya liboso, ya mi baleza pona bino ba konzi. Tala. Le Congolais a commis le cola, il n'a pas droit de pleurer, il n'a pas droit de se réjouir. Congolais ko se pelate, Congolais ko lelate. Tokenda ko yamba coupe, bobo to libiso coupe, bo kimi na ngombangu, toko se pelate. Toke ko le la mari misamu, bobi yibie bembe, toko lelate. Finalement, bino si vous êtes incapable toujours de sécuriser ou d'encadrer ma manifestation, bo démissionner, nana zolo ba ngai mwana mukolo lupangu ngai tambu. Ceux qui sont capables de sécuriser la police automona kanamboka bapaye bazaka na arme à feu toi il gamunine keneko beta toi na est. C'est quoi cette histoire là? Mindu qui est na place et à côté ba rebelle bazali o bazo boma bandeko ya ngai na est awa tozana posa biloko wanati. Je vis dans un pays ba étudiant bazo manifester ba kanyi même ba policier ba memi bango boy on n'a pas tué les gens. Na matanga ya Papa Wemba, j'aimerais que vous puissiez faire la différence. Botika ba Congolais ba honorer ba la Papa Wemba.
bino pe côté na bino bo respecter parce que soki to lobi to longola la police nyo surtout wana na habité soki kozala ndenge ni to koliana na bino. Voilà. Congo ezana posa ya koyeba pe makanisi ya bandeko ya ngai ya diaspora. Yango na nonsaki bino ke boko kati kolanda pe bokechu premier parce que abenga tika alinga intervenir. Bien que il y a eu perturbation. Et je vous promets que je vais faire une tournée dans la diaspora kalamingité. Nakosa la tournée pour que boyeba ke bandeko poto ango bazalaka ba voyou ou bien ils ont un projet pour ces pays. Parce que bakozwa risque wana pamba te. Bouti kolanda ndeko. To sala publicité ya hôpital du cinquantenaire yango tozo tuna. Hôpital du cinquantenaire bakonzi combien bakenda kuna. Pona nini bokendaka semka, pona nini bokendaka ngaliema santerre. Ba hôpital na bino yango wana mibali. Nazo kosa. Nala kisoba image. Boni bakendaka na hôpital du cinquantenaire si quelque chose de sérieux ali. Et pona nini soins médicaux est plus cher na hôpital ya l'état que na ba privé. Kenda na mama yemu. Quelle que soit la condition ezali, baza trop cher, facture e banaka na 1 million de francs. Kenda na cinquantenaire wana, kenda kikuna bazo kosa bat. Et tozana boye le kuta boza plus cher. Et puis bozo sale loka malonga te parce que soki ezala ba konzi ba okati ko kota pe wana. Bande konanga ya diaspora, j'ai beaucoup vendu l'intérieur du pays. Je vais faire un effort pour vendre votre savoir-faire. Namakanisi na bino na Congo, je vais le faire. Opposition dynamique et basali meeting na Bangolobi. Je félicite d'abord la police parce qu'un incident est salimité côté dynamique. Quel que soit que bandeko basala qui quand même ba moi déplacement koyemba incident ezala kité félicitations. Mais baboyela ki bango basala bisika basengaki. Batie ba joueur na mona ba joueur robot ya boete di ibenge. Il faut que nous recruter côté Kuna. Yo somona balle babeti de 5h à 14h30. Combien de mi-temps bazo lembate. Oh ba joueur na ebito soki ba utaki Barça, ata ya Barça. Babeti balle de 5h. Mena ligni bozwa bandeko ndenge to salaki constat avant tozaki na dynamique avant que babanda meeting, tozaki na pe perdre avant. Mais na Katanga simité parce que kuna gaz lacrymogène. Batu bakangami kuna. Qu'est-ce qui fait peur aux gens au Katanga? C'est la question. Bolanda nano yoto kitaki, tozaki ba mwana mboka, bana mboka oto kutaki sur place, côté ya dynamique Bolanda. Oti koyeba soki meeting e kosalema to kosalema te pamba te balobi boza autorisé te ya kosala meeting. Mais oyebi constitution ya mboka na biso lingi kosenga autorisation te, toza ko informer autorité urbaine que biso toko se réunir pour la meeting na biso. Tokendaki tokutani na ye. Azolinga pesa biso espace ya Tata Raphaël ou bien la Vélodrome à Kitambo. Siko soki bango batindi bato na bango batinda po baya ko boma biso. Pour na ba boma biso malamu. Yango na bomoni ke to boni yango. Tolobi ke biso toko sala bisika to sengaki. Tolobangi na bango même. Bakamata ba policier ba tia na ngambo kuna pour de façon que manifestation de salama. To kamo lobi na butu ba ko démonter podium na biso. Ba yibi podium na biso ba kena yango et puis le long na tongo tomona au moins plus de 20 jeeps na kati ya palais du peuple na libanda ya palais du peuple dans soki 5 ba lati ba Robocop ba lati awa na kati ya stade Kamanyola il y a au moins 50 jeeps il y a ba Robocop na kati un boka matabilili bomona bango donc yango na omoni tozo bakaka na monsieur Kabila boy le mukolo ya lelo tozo fêter ya mukolo maréchal Mobutu amonaki ke Zaire kokisu ko kende na monopartisme te il fallait ko fongola la démocratie mais yete mutako ya ko kanga biso yete mutako ya ko kanga démocratie nous avons plus de 10 millions de morts oh ba kufi na mboka na biso Congo pour la démocratie to sala na bango loko nini yango na toza ko loba si s'agit ko boma 500 millions to tikali a diriger Congo ye na famille na ye a ko sala yango ma partir ya lelo peuple congolais to comme vigilant pour l'article 64 il y a constitution to ko ndima famille mon côté mutu mon côté lukaya azongi sabui mais ezala 5 personnes
ezala 20 personnes ndenge bakomo kabola kokoloba makambo ebele tokotenir meeting na biso awa ekoleka botala makambo ezoleka na Katanga kokelo kokangaka bato tina ba 21h na banini hein botala ba une affaire bazokanga bakango pona nini. Voilà, mwana mboka ingele liloba nini okopesa parce que nazomona keza pasi match kobetama match aussi la thèse au beta na rotation. Je ne sais pas si ça sert un match de combien de mi-temps et ce qui va permettre binote bo sala. Ndeko likambo ya liboso ya yambo penza ya kolobela eza mawa. Aujourd'hui 26 ans uta kondo Mobutu afungolaki mboka na démocratie. Et la démocratie, nous devons la vivre. Donc, awa, to monaki bakonzi à l'État, to sali basalaka. Il n'y a pas deux façons. Il y a koto sa mobeko. Koto sa mobeko ezali kosala o mobeko etindi. Mobeko etindi biso to ke mona gouverneur, to komaki to ebisi parce qu'il y a information. Ezali autorisation te ndeko. Ezali autorisation te. Tozo senge pas gouverneur autorisation te information. To informer ekala. Au moins il peut ba mususu amba komi yango mukanda ba antidaté problème ezali te mais to te mona réponse gouverneur apesa bango o wana ko mindondo lokola to sito lengi to milengela ki pona ko ya awa to kolala awa to ko sa meeting awa so yo sa matin to kolala awa. Merci beaucoup tozali kozwa toye awa pona rendez-vous sacré rendez-vous ya le 24 au dynamique de l'opposition bolobaki ke tokuta na wana pona meeting ya lelo. Mais tokuti match ekobetama ko ekobetama bon podium awezo mona na zara ebisayo depuis 5h30 moni bato nyonso bazobeta match wana ba camion ya ba policier ndé kotika bango tuna bato nyonso bavandaka place yoza journaliste investigation ba ekotika bango ce sont des policiers et des kuluna mélangés balukini ni intimidation tokito tia podium na biso balongola Michel Azaki ya balongoli podium mais au moment où nous parlons podium, il y a PPRDC Mbati échangeur limité. Au moins, il y a 8 personnes. Taro ya biso malgré l'intimidation. Kutu, il y a meeting et kokina noté. Tarande batoazu ya bangomoko. Ça signifie que le peuple congolais sait comprendre que il faut exercer droit naïe. Et puis, et loko na za koloba, landango malamu. Biso to komela ki gouverneur ya ville ya Kinshasa. Na lettre na ya lobi à prendre acte que to kosala meeting. Mais paragraphe ya suka yo bakisa et violer loi lobby azako conseiller biso to délocaliser banda mukoni interfédéral ya PPRD gouverneur la ville de Kinshasa Kimbuta a commis conseiller à opposition il faut conseiller de Henri Movande chef na biso to boyi conseiller na ye biso to kosala awa o bazobeta bale baba congolais te pourquoi biso to ko ba place la te bosiko matériel na biso ba ke na ngona police ba mian pour ani bakangi Dieudonné Mbayo conseiller politique nangai secrétaire national adjoint chargé des questions extérieures depuis 20h. Yena interfédéral adjoint Mouchipai depuis 20h na mutuka mbango destination inconnue. Na réalité vous tout mbana zuluka place bazali. Da benga Kalev na téléphone ezo sonner zo yambate. Ngala banga bango te la bengi général Kanyama azo répondre te. Ba répondre te pona ba baza au service du peuple. Il faut répondre à sangai ba collaborateur nga mbango wapi. Quand ozo lo bana limité baza na 8 personnes bambati 6 podium. Soit disant gouverneur à Pekisi, na we yabiso na ya PPRD kasi podium na bango zo matakuna ya PPRD mati mais ya dynamique et mati bazako ba menyango moto eza makasi bisi tanto zo lobawa eza ko inda na Goma na Bukavu Uvira Walungu eza ya ko inda bato lobi Na Lubumbashi. Na Lubumbashi pesa ya ko inda kuna ba lobi bango ba kipaka te babi gouverneur papa oza na choix te il faut passer autorisation Marcel Dichambo atali mongo atali bato ya Bukavu pardon a pesi autorisation. Oya Goma peut atteindre l'habitude de bateau et au moins a pesi autorisation. Ouvir a pesi autorisation. Alungu a pesi autorisation. Bana Kisasa, Kinoise et Kinois. Boza la pendenga. La liberté s'arrache. Voilà quand on est les alliés à peuple comme il faut yeba. Majorité va reposer requête de la Cour constitutionnelle. Je me dis sur la malamouté. Il faut peuple yeba que le col a to boya qui révision la constitution. Le col a to boya qui référendum. Mais le col va salana ils alliés référendum déguisé. Toza kolobana 9 juges à Cour constitutionnelle. Papa, toza la confiance na bino. Boza ba sage. So miki koloba qui article 70, bo détaché l'article 73 que gouvernement oyo na Kabila il faut continuer après le 19 décembre 2016. C'est-à-dire beaucoup nommé ba commissaire spécial général ya Congo ne bosala ki na ba gouverneur boye ba ke bozala komiyebela. Puisque le peuple congolais sikoyo buzo besili mutu yonse asebi constitution. Ah oui, na sima ya kozwa bango to kitaki
côté ya bande kwa PPRD na échangeur côté là comment ils s'organisaient au moins bango ba montaki podium na bango podium na bango ezaki érigé moi fanfare Bolanda. Voilà, là c'était avant la manifestation. Mais pendant la manifestation, tozonga qui côté à dynamique. Mais avant tozonga kuna, mwana mboka Ari Mova Sakani à s'adresser à des militants PPRD. Qu'est-ce qu'il promet? Avec tout le respect, bulletin, la côte de l'hôpital, la bitaki, la seki d'ailleurs, la grande Mabika. Génération Kabila avec Isamari Boyo. Merci, merci. Merci. C'est l'île de base et le bandeko toye awa o balobi makambo ya démocratie 7 ans après tozaleka ko waya waya ki Joseph Kabila nanu asilisi mandat na yete ata soki asilisi avant maponami salema azali kaka bo est-ce que boye bakango c'est que azali kaka soki oye ko tia mobulu tokotelemela yo na nini na article ba mama olati article 64 botelema batutu bamona ezali arme de destruction massive na biso nzoka nde batu bacheki yango babiso yeyo tango tomoni ke ba rebelle oyo ndenge bayaki soki tosalaka angele te balingaki babotola biso pouvoir tolobi a partir ya lelo soki baponi yo te okoki kozala mokonzi na mboka oyo te tina ya article 64 yango wana mosusu wana tocheka français na français tina nango elingi koloba soki nanu baponi yo ata soki oza présent kondima présent te soki oyoki ata kombo na yo me nanu soki baponi yo te ozali mokonzi ya mboka oyo te oza na yo civil oza na yo soki président ya nini ou bien parti na yo ou bien ya ndaku na yo pona okonza bana Congo il faut biso ndenge totelemi awa toke maponomi toponi yo nde okokonza biso oyo komi système ya bere monsieur l'ambassadeur monsieur le professeur oh ba bere eza bitumba eza nini ou bien à la place ya muniere bino bobimina système ya bere côté pe ya dynamique ndeko moko ya orange pas azaki na kati ya bere na ye bien bere mais Bolanda pe meeting ya dynamique
toyokana ndenge tozali awa toyebi ke bainfiltre bazali awa me oyo akoya na mobulu wana seke ye moko alingi akende na lola donke mutu nyonso oyo akoya na esprit mosusu awa biso toza bato ya kimia toyebi ke bato baza na kati awa po basala mobulu me soki bomoni kaka elingi bameki bokima te tokoneutralize bango baservice na biso baza na kati na bino tokosala démonstration de force. Merci. Modisco bandeko na biso ya Modisco tokoremercie bango mingi mpe bakozala na soutien ya peuple na biso nyonso tokosala nyonso po te bandeko ya Modisco bakotikala awa te tosala élection gouvernement ya sika président ya sika ndako ya kotala likambo na bango soki makambo esili po bazonga na baboka na bango tosengi baministre ya Kabila nyonso mona gouvernement ministre arezonaka te makambo nyonso ya mboka ekomi kaka sur l'impulsion de chef de l'État, sur l'intelligence des chefs de l'État, sur les rumeurs des chefs de l'État et les règles des chefs de l'État. À vous-même de juger. Mais le rendez-vous manqué, c'est un rendez-vous à Katanga. On n'a pas accordé. Na bande ko wana basa la manifestation na bango. Nous apprenons qu'il y a des arrestations. Oh, les salemi. Mais là qu'on a Kotuna. Et ça, qu'est-ce qui fait peur au Katanga? Ni les Bangisa. Mais avant à Kinshasa, j'ai félicité la police. Basali Moussala na bango, Banzembo Yemba mi côté opposition. Basali rien. Qu'est-ce que la police a perdu? Voilà la police que nous avons besoin. Oh, police à Mindou qui a Kobeta Gamasa cité, on n'en a pas besoin. Mais là qu'on a Koloba, qu'est-ce qui fait que chaque fois que Bandeko est à opposition, bazo sa la manifestation, il faut que la Bandeko à majorité va créer Yabango. Moi, Nambo Karim, moi, Basakani, a prometté qu'il y ait mission, après, bon, tu éviter à Zamo Konzi, ceux qui va occupation. Tout naye, répondre coup sur coup, Eza Kolobanine, Mbote Yabo Eza Kolobanine, qui cherche la guerre, qui provoque qui. Et puis, na lingi bozwa, nazo bonde la boye. Na bande kwa majorité bandeko oyo bayeko chabino kaka les soi-disant opposants bolukela bango misala yango bazoluka nzale beti bango fort bopesa bango misala mais qu'il cesse d'engager l'opposition bokeko signer pétition ya majorité vous prétendez être de l'opposition mais bino boyebaka régime ote boyebaka Joseph Kabila te il connaît bien que le traître trahira toujours. Autant vous avez trahi les idéaux. Paninga na bino bakenda, baza sur les bancs de touche. Boko vanda kuna. Politique ya bakoko na bino abasi. Boye ko sale o kindokite o Denis Kambayalo. Kindokite o Benda. Na lingi bolanda ndeko moko utaki Afrique du Sud. Alekaki na émission to komi wapi akombo nani? Kombo na ngai Guillaume Lissasi Congo. Guillaume Lissasi Congo. Voilà. Yo zanani. Ngana za Congolais, mwana mboka, mende na vandi mingi na libanda na Afrique du Sud. Ovandi mingi libanda na Afrique du Sud. Lecture nini okosala pona mboka na yo? Na bozonge na mboka, lecture onga na sali, à partir ya likolo, ta on a un avion, ta on a zo comme na Congo, à partir de l'Ikolonde, Nazoro, les Kabambo, Kanyo, surtout Tito, comme à Kinshasa, Nazala qui n'a pas si, dans mon thème. Nakokita, Tina Kenelanda, que Pananga, après, na moi, temps, on y surtout, n'a passé, à Wati, le Londe, Naza, à Nazana, une semaine. Ndé n'a eu courage, on a montré que tout est possible. Parce que, na komo na mboka, ndé na monela ki yango ezokolakisa ke non bana mboka bazomona pasi parce que ndenge totambolaka na bamikili mingi à partir ya likolo nde ozomona bomoi oyo ezali na se bomoi oyo eza na se
na mboka na biso Kinshasa ezali vraiment passe na oyo surtout biso tolandi depuis 2002 à partir ya première conférence oyo ya bana mboka oyo epasaki na Sand City na ndenge tomonaki bosangani na bango tina première élection il y a 2006 tina deuxième élection il y a 2011 tina lelo onde tozo kenokoma na fin ya mandat ya élection 2011 dans la Monica qui a toujours Congo ezali toujours vierge ndeni vierge na moni yango vierge parce que mboka ezali kolakisa économie oyo ezali ya kati ya mboka na économie ya mboka toyoki mingi kaka eza kolobela macroéconomique mais économie ezali mibale macroéconomique ezali large économie mais microéconomique yango neza préférence mingi oyanga parce que yango nezali motema yango ne mutesalaka makasi ya mboka ozo kolakisa croissance économie ya mboka gouvernement apesaka opportunité epai ya bana mboka po responsabilité eza ya bana mboka tozali nanu te kozela bapaya po baya kotia misala kati na mboka na biso ezali biso bana mboka nde tokotia misala liboso bapaya bakoya nsima alors mingi nazali kolinga kolobela epai ya bana mboka oyo ezali nano bajeune parce que motema ya mboka ezali epai ya bajeune économie eza trop faible epai ya bana mike parce que gouvernement aza kozwa charge économie eza faible epai ya bamikolo parce que balembi gouvernement moto azokozwa charge bana mboka nde bazali na makasi oyo bakotravaille mpona mboka ekende liboso alors na baproblème nyonso tu oyo epase na mboka depuis 2002 tina mokolo ya lelo oyo boye nga namoni te assurance nini oyo bapoliticien baasire bana mboka parce que na kovanda libanda ne biso tovandaka libanda tomoni assurance oyo ezali ya gouvernement epai ya bana mboka mosala na bango ezali nini batravailler mpona bacontribuer na gouvernement na bataxe et gouvernement na bataxe wana yango nde ekobombama mpona bolengeli ya bana mboka exemple ezali moko toyaka kati na mokili okobotama mais soki gouvernement aprépare te mbotama na yo eza pasi gouvernement ndako préparer ou bien baboti nde bako préparer yo pe makambo ozoloba gouvernement apreparaka mbotama ya mwana nyonso tu na kati ya ekolo parce que tovandi libanda oyo biso tozo ko vivre yango mutu nyonso tu oyo atambola ko avandi libanda ayebi o nini nga naza koloba mwana tango azalaka na kati ya libumu gouvernement azwaka charge na yango parce que nga navandi na mboka oyo naza koyebisa bino lolenge ezalaka gouvernement azali na responsabilité ya soins médicaux ezali nyonso tout y compris zemi y compris avortement ezali responsabilité ya gouvernement donc mwana ntango azali na kati ya libumu dès les premiers jours oyo ke a mwasi aza na mokumba gouvernement azali na ba hôpital oyo ezalaka kaka na ba zone akokende na zone oyo ezali proche na ye nde bako azwi notice ntango akomi na zemi nde baoriente ye na maternité jusqu'à ebandeli ntina suka mokolo akobota lokola responsabilité eza ya gouvernement bafrais wana nyonso tu oyo nyonso tu bademarche nyonso tu nde ezali na banda ebandeli ntina suka eza kaka toujours na frais ya gouvernement ti mwana akobotama mpo mwana wana azobotama aye nde kosalela mboka akotanga classe ti akoli
mosala nyonso tu akosala ezali kaka mpo na lokumu ya mboka. Olobi kobanda 2002 ti lelo olingi oloba ke avant 2002 makambo ezalaki malamu. Avant 2002 makambo ezalaki malamu penza te parce que mobulu ezalaki mingi. Tango ba politicien bavandi na Johannesburg bazwi programme oyo eza ya sika oyo ezokomema mboka ti lelo ndenge tozali. Me na programme na bango oyo bazwaki na paro ya ngai na analyse na nga bazwaki yango malamu te. Mpona nini nzambe ntango asalaka mokili esalamaki asalaki nyonso tu nde ayi kosukisa epai ya moto mpona moto wana akelela te oyo ezali posa na ye ndenge bango bavandaki ifale basisa baproblème nyonso tu mbala moko ntango baza kokende na élection nde yango wana ebandi Kongo ya sika. Mais mpona komona jusqu'à présent toza na Kongo ya sika te. Donc soki biso population toza kozela Kongo ya sika soi-disant na dialogue. Donc tozoz avant dialogue tozali kozela. Après dialogue tozali kozela. Donc na élection pe toza kozela avant élection toza kozela. Après élection toza kozela. Nini au gouvernement aza ko assurer et pas na biso o tozali peuple o tozali kotalela bango. Nini o bazali ko lakisa et pas na biso. Pona moni yango mingi. Na pesa exemple na Chine. Bazali na problème ya makasi. Au gouvernement a pekisaki population chinoise ya kobota mwana mibale. Bazali ka na droit kobota mwana moko. Eza problème moko eza pasi. Ti lelo na Chine ceux qui oboti mwana moko il faut la 5 ans pour que oya koza peut-être mwana msusu. Lelo onde gouvernement chinoise a libéralisé deuxième mwana. Pona ni a libéralisé deuxième mwana parce que ebi mbotama ya mutukat na mokili ezali responsabilité ya gouvernement. Tant que population la bango baleki mingi bako se multiplier kozala mingi donc ozala pasi na kati ya gouvernement. Basala kinini bakendaki mingi nde na mosala ba travailler basala makasi bakoma la mbongo lokola lelo oyo bakomi deuxième na sima ya États-Unis bamoni ke bakoki bien que États-Unis pe atonda na nyongo ya Chine. Bien que États-Unis pe atonda na nyongo ya Chine. Ouais. Lelo oyo tan bamoni ke bakomi na mbongo nde ba libéraliser balobi ke tokoki ko bakisa mwana ya mibale. Lolenge moko pe oyo ezali na mboka na biso ba problème oyo biso tozali ko passer na yango. Tant que peuple azali ko souffrir jusqu'à présent eloko moko ezali te. Donc il faut que sa peuple à s'attendre déjà que le gouvernement. Donc, les politiciens, il faut préparer nini oyo bakopesa biso parce que biso toza déjà causé la bango. Par ya gouvernement ezanini mais na lingaka pe boye bisaka pe peuple par na ye pe ezanini. Je sais. Eloko elobisaka bino mingi mingi ndenge biso totungisaka bino. Mutu abela fièvre. Yaya, a moyen te il faut tina mambongo. Mutu akufa cercueil kaka bino. Bana batanga classe kakabino muto abota kakabino. Nous comprenons que de ce côté-là bozana a raison parce que bozo lobela responsabilité ya gouvernement. OK. Siko responsabilité à peuple pe bolobagata. Responsabilité à peuple yango ne tozo. Ezaka to la muki boye ale oya ka santé oya santé gouvernement ko zonga en charge. Te responsabilité ya peuple. Eza nini? Peuple ne mutako pona batona e. Oya bako représenter peuple na assemblée ndenge zalaka na temps onde tozo koma boyeke bientôt to koma na élection o batu bako bima pona nini bazwa ba voix et pas ya peuple. Donc devoir ya peuple akopona batu na e po ba ke ne ko représenter bango mais peuple il faut azela et pas gouvernement na otangela yo oyo peuple akozela pas gouvernement. Donc lelo onde toza awa avant élection to après élection peuple azali kozela soins médicaux ya ofele. Il faut azwa yango na mukolo ya suka ta wa kokufa il faut azwa libulu ya ofele po eza droit na ye. Et pas na biso nécropole les aba 5000 ba 3000 ba $5000. Ndeko nga la zo biso eza ya solo na place ga na uti
peuple azali na libulu na ye ya ofele na para gouvernement parce que a contribué na gouvernement pona moto to azosala afutaka taxe na ye efuta magatina dernier jour tango akufi mais soki moto a chômeur akofuta taxe nini afuta taxe nini mboka eza na structure oyo ezali ya production ya mboka oyo même ba chômeur baza ko mériter parce que na bamboko to uti libanda même ba chômeur ba méritaka. Alors donc netoza awaboy peuple il faut ba beza droit na ye avant élection to après élection il faut azwa soins médicaux ya ofele il faut azwa libulu ya ofele tango akokufa il faut azwa au secours na cas ya accident parce que place on a la vandi lelo osoki osali accident likolo ya nzela oza gouvernement faut futa yo eza constitutionnel donc yango pe biso o tozo kozela awa la mboka na biso parce que salami na mboka kaka o ezali ya Afrique poto lo bana libanda te eza poto te eza ya Afrique mutu soki okena hôpital basenga yo mbongo te basenga kata mbongo te ndeko désert na koki kolakisa même bakisi oka na zana ngo parce que nazwaka kisi gratuit na zana ngo ate na kokai kolakisa ngo balobi même na kisi wana bakomi ke epekisami kotekisama donc eza ya gouvernement ozo ko pesa na population alors donc koma kanata nango parce que gouvernement azwaka par munene oyo ezali pasi on azo ebisa bino donc accident nyonso tout oyo ezomaka likolo ya prince ezali par ya gouvernement parce que gouvernement pesi biso autorisation tokota na nzela na ye kaka soki ofuti na mutuka na yo ne okoti na nzela na ye soki ofuti te donc oza na droit te yango ba barrière etondaka awa okofuta ba assurance okofuta nini ba mikanda ebele oyo ndenge tozomona bandeko ya transport bazokweyaka na bato ya bamoto awa na nzela donc eza autorisation ya kota na nzela l'État ezali autorisation l'État ndem dapesi autorisation mpo bato bakota ouais. Donc nzela eza ya l'État eza na part oyo ya ministère ya transport ouais. Donc biso toza lokola bato moka oyo tozo kofutela donc problème nyonso tu ekokutana epa na biso eza part ya l'État ouais. Donc lelo oyo accident salami loboko na nge ebukani epa na biso bafutaka yango donc yango pe biso awa poussa mabe bien que bazo sengaka ba vignette na ba makamususu ata soki oyebi ko poussa te ale oke obukani na bipusa na yo ale non bikumba ya mabe il faut l'État supporter gouvernement penda atelemelaka moto oyebi ko kumba te akoki ko kota jamais na nzela oui parce que yem to apesaka permis de conduire yem ta pesaka permis de conduire ouais. Parce que yebi kenzele eza na responsabilité na ye akoboya problème parce que problème ekozongela ye donc yango wana nde naza kolinga na yebisa mingi epa ya peuple bayeba ba droit na bango avant élection to après élection yango wana nde tozozela et puis mbotama ya moto nyonso tu tobotamaka ndenge moko te bamisusu babotamaka baza bahandicapé bamisusu bakutanaka nango na accident eza part ya responsabilité ya gouvernement bato wana nyonso tout il faut gouvernement a récompenser bango chaque fin du mois il faut bafuta bango parce que ezali lolenge tomoni esika tovandi na mboka ya bamindele te eza mboka ya Afrique ozolobelango parce que za lolenge bomoni tozolobelango parce que nde oyo l'État sengeli kosala eza droit ya l'État il faut asala parce que toza na histoire oyo tokoki kolobela na bamboka oyo touti exemple ya Afrique du Sud bazalaki na baproblème ebele mais ntango bavandaki na mesa bazwaki temps sika sikoyo ya korésoudre nano baproblème na bango nyonso tu après nde basali Afrique du Sud oyo ya sika oyo tozomona lelo oyo donc bayebaki baproblème na bango nyonso tu problème na bango bapoliticien ou bien problème ya peuple non ezali problème ya bapoliticien parce que bayebi nini oyo ezali koleka kati ya mboka donc nga naza ko lamusa kaka peuple ayeba ke bapoliticien il faut bakanisela bango na badroit na bango oyo wana
lolenge ezali ndenge moko na mboka bapaya parce que mboka lokola Afrique du Sud Congo eleki yango musika na richesse nakanisaki eza mpona okuti ndenge Kinshasa ebongi ekomi lokola poto nde olobi eleki musika parce que révolution de la modernité eza wana kobonga eza malamu mais musala esalamaka mikolo nyonso parce que lelo oyo nakoki kolata elamba nde nalati boye mais lobi obeba donc il faut ezala kaka ntango nyonso tu il faut kosobaka alors donc epa na biso awa eloko ya liboso au gouvernement il faut asala pour na biso peuple to se retrouver parce que biso tokoki kolela kaka te epa ya gouvernement apesa peuple musala biso moko bana mboka il faut to créer misala na kala ndeko Eliezer tan nazaki awa nazamona ba ingénieur bazosa ba carrosserie ya ba mituka eza nini eza misala ti yango nde ba création misala eza oui mais ceux qui ba kotracasser yo te parce que mutu l'état congolais misala zo pesa batute mais ceux qui mutu abandi kaka ko créer musala okomona ba mikanda l'état moko kosakana te yango na siko bino bande kona biso bobutaka poto chaka conteneur ekita matadi eza port le plus cher pour na makambo ya douane yango moni bato bakomi kokitisa biloko na ba point noir ukeyaka boy parce que bayebi te nini effort oyo bato wana bazali kosala po effort ya bato oyo bazali kosala oyo bautaka libanda bayende kocontribue kaka mpo na ekonomi ya mboka yango wana gouvernement ntango tozolinga tozwa Kongo ya sika vraiment il faut ezala na ministère oyo eza ya revenu parce que revenu ezalaka na ministère nde tomoni na bamboka mosusu tolandelaka yango na ministère wana yango ezala motema oyo eza ya gouvernement parce que chaque année il faut baloba ke tala na ministère na biso mbongo autant yango oyo tokotisi yango nde eza lokumu ya mboka soki bino bolobi botelemela oyo bazokoya kosunga mboka mpo na emploi donc bozali koboma nde peuple nde akufa po peuple akokufa azala mosala te mosala eza kaka nde biso tozali awa boye soki nga nazwi décision neti nga nde naza aboye naza na baprojet oyo ezali ya mosala nakoki kocréer awa na kati ya mboka na biso oye mpo na projet ya misala ou bien oye mpo na élection parce que lobaka déjà soki olingi tovote yo non naye mpo na élection moko nanu te miso na biso evandaka mingi ntango tozotala bato omoni nayebi mingi oyo population ya mboka na biso bazala nango besoin exemple kana kopesa nayebi net na kati ya ville ya Kinshasa namoni baliaka mingi kwanga alors kati la bamboka oto uti libanda kwanga lokola ezali aliment moko de base oyo eza préféré pa bana mboka en tout cas vraiment yango wana ezali marché oyo kotisa mbongo ebele oyo gouvernement obénéficie na yango parce que kwanga ne kotekama jamais kotekama pamba il faut tekama na frais oyo ezali ya gouvernement place biso touti eloko moko te oyo etekamaka ya pamba biso nyonso tu toyebi ke tocontribuaka na 14% ya gouvernement na eloko nyonso tu oyo ezali na kati ya mboka donc toza sire na biso moko parce que lelo oyo soki nalobi ke nasala eloko moko naosala kaka eloko oyo eliamaka kaka na kati ya Congo ekamwisa bato ntango ebandi kotekama mais ozala part mingi ya gouvernement mais ozala malamu mpona bana mboka nde bazwi misala nalingi opesa résumé ya likanisi na yo parce que ozoloba makambo ce qui est important gouvernement nde mutu asalaka tout voilà akoki kosunga batu pour que ba émerger akoki kosunga batu pour que ba kende liboso voilà au lieu d'avoir un gouvernement oyo dès que mutu abandi activité na ye muke soit gouvernement ngo anazwi nyongo na ye après tango akosenga bazwa ngo batie na dette intérieure wana bafutaka yango te il faut zala mupaya pour que bafuta nalingi résumé na no message na yo na ba téléspectateurs pona au moins émission mokolo lelo résumé ezali boye gouvernement a préparaka nation tango tovandaka lisanga na lisanga ezali nini eza constitution oyo nde ekozwa balwa nyonso tu etiango na esika moko yango wana nde constitution nde biso tokolanda nde pona mboka etambola malamu tozali kozela
part ya gouvernement pe na part na biso ezali kaka misala tokosala oyo gouvernement akopesa biso misala na oyo biso moko tokocreye yango nde kosala mboka na biso po ekende liboso. Merci beaucoup.